Les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour, nabino nyonso bozolanda Stéphanie La Rose, awana La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show. Les belles dames ezali ndaku na yo, bienvenue. Lo na bino look o bozomona bo les belles dames, oui. Nami ki batebele batiki ba commentaire. La Rose osala biso maquillage te point nini. N'habité, faut na zone la kosaba les belles dames maquillage. Na me la d'abord look oyo vraiment, look moko vraiment et bon bozomona kanete so bo pesa ngo kombo ni botika commentaire na c'est et ça vraiment chic ce que vu que ozobima look oyo ezali vraiment donc ozala yo moko ozala unique vraiment na look oyo donc on a mis le look oyo bozomona nga boye non et bandeliti na suka. J'espère que vous sepé na look oyo ezali vraiment facile pour na yo ya ko créer look on ndako donc na koloba mingi te na kotika bino wana bino moko bolanda alors tu as cream color base oyo ezali ya marque donc on est na chana misu nanga ozo base. Je na salima kiki nanga na libanda ya caméra parce que nous avons cette vidéo et ça la moulai donc to pakola best na biso na pakola na misapi donc les belles dames couleur auto ça les lelo zali vraiment couleur moko simple ça vraiment maquillage moko simple tout ça ma couleur est belle tout ça la couleur moko wana donc ça vraiment maquillage moko simple mais obimi chic na ndako donc voilà maquillage nanga liboso couleur nanga liboso ona okinde nango ezali couleur nanga oboso mona eza couleur ya rouge je me senga trop ba vidéo ya maquillage nabi pourquoi pas tout banda ko la vidéo ya maquillage donc nakozwa couleur nanga na ko déposer ngo awana se tant nazo tia couleur nanga nazo beta brosse nazo benda brosse nanga tele belle dame nazo beta brosse nanga de besoin mona wana. Donc voilà les belles dames, ton acheter couleur nanga bon monde vraiment evandinga na misu couleur nanga vraiment ezo monana parce que tu banda ko beta brosse na to banda ko benda brosse il faut toujours ko beta brosse non pour na couleur na yo etikala likolo ya misu na yo. Donc après on a ko kende ce na couleur nanga oya ko benda na kozwa couleur nanga oyo vous allez à moins rouge à péter les couleurs au no kozwa. Donc voilà on a bien dit couleur nanga bien couleur nanga et kokoma biso boye donc ils ont vraiment simple maquillage oyo non ça deli ba couleur on a salé la misu nanga ils ont ba couleur ya mat ils ont ba couleur ya konginga te comme bozomona ils ont les couleurs ya mat ils ont vraiment simple donc là vraiment la maquillage moko vraiment simple pour to bonga biso nyonso. Donc après on a kozwa palette nanga oyo non so couleur nanga oyo ezali ya rouge oyo eza awa bozomona ya burgundy nazo matana ngo a likolo te naza kaka awa na se nazo beta couleur nanga et nazu brosse nanga ya blending brush yango nde nakoya kobanda kobenda na tie eloko moko te nazo benda kaka couleur nanga mpona sangisa ngo bien likolo na mélanger couleur nanga bien. Les belles dames, tant nazo benda couleur nanga likolo nazo benda oyo ya se awa te nazo benda couleur nanga awa likolo donc yango nde nazo benda oyo ya se eza kaka ndenge evandeli wana nde bozomona tant nazo benda couleur no ya likolo nde bomoni donc misu na biso tokosuka boye tokota sikona elongi na biso nasaleli kaka couleur moko oza na posa kozala na kombo ba couleur onga nasaleli te parce que ça ba couleur nanga ya kala na yebeso ba kombo nango te mais ce que vous allez na couleur oyo ezali ezo match na couleur onga nasaleli boye les belles dames vraiment créer look oyo eza vraiment look moko kitoko ce que zobima ezali vraiment bien na elongi nanga na kozwa base nanga ezali ya The Body Shop oyo ezali all in one na ninga ka base o mingi yango nde nakoya kocha na elongi. Après nakoya kozwa palette nanga oyo ezali ya marque na kozwa couleur nanga oyo ezali ya orange yango nde nakoya kosalela mpona kobomba batache nanga ya elongi. Après nakoya kopakola fond de teint oyo nazosalela lelo ezali black up fond de teint eza numéro 7 fond de teint eza numéro 7 je pense donc yango nde nazosalela eza vraiment fond de teint nanga ya kala nasomba na Sephora na Paris donc ça vraiment ya kala na pourquoi pas que na sel ngo lelo ça vraiment bien donc on ingisa fond de teint nanga très bien
fond de teint oh is one of the best fond de teint as well. Ils ont vraiment bien. Non, tiens fond de teint nanga na brosse nanga ya plat comme d'habitude. Vous venez na pas coller fond de teint. Tant aux autres la fond de teint les belles dames, bêta ka brosse na yo pour fond de teint et tikala na poso. Donc dans une bêta fond de teint nanga pour na etikala na poso. Donc voilà les belles dames, on a ici ce côté fond de teint et le collant des alliés canceler na na kosala les alliés à Madeleine et on vient kosala là. Donc les alliés Carmel na couleur ya Carmel donc numéro 10. Il y a canceler au mingi donc this canceler became my favorite canceler. C'est vraiment très bien. Après qu'on va dire ça, canceler nanga les belles dames, donc on sale la banane powder, on a vu que pourquoi pas ça la poudre nanga la banane, ça fait longtemps qu'on a utilisé la poudre oyo, vous voyez bien très bien, on a vu pourquoi pas utiliser en lelo, tu utiliser banane à poudre lelo. Donc voilà les belles dames, on a fait ici et l'onginangai, la poudre nangai à banane. Après, on a quoi ça la espresso, il y a Rihanna, il y a Fenty Beauty, donc le couleur contour. Donc voilà les belles dames et le nanga et coco manga boye donc ils ont vraiment na aussi la muke. Après on a les belles dames donc on a la Cover Girl Queen boye qui n'a vraiment oyo contour ils ont vraiment bien sûr pour son mundo les belles dames this is the best one to use pour notre contour pour son habit sur bateau mundo. Après, on a encore pour la faire à jour aux alliés à NYX, c'est numéro 1, bronzed, et on a encore Kotia, na elongi. Et on a encore la poudre nanga pour na kokata ligne nanga. Donc on a ça les bananes à poudre et on a ça pour nous casser la ligne là il y a faire à jour. Après les belles dames on a poudre nanga aux alliés à marque NC50 donc NC50 c'est on dit encore pour nous pakola na elongi nanga mobimba. Donc pour nous benda biloko nyonso auto chena elongi to kobanda na poudre na biso bende elongi no bien. Voilà les belles dames, donc le nabi nous avons vraiment échangé. Le nabi c'est mis lumière, nous avons wana. Après on a donc la couleur nabi aux ali na palette nanga ya NYX. So ça na palette oh les belles dames ko ça la look on a nango palette ya NYX ça vraiment kitoko. Donc la couleur nanga oyo na palette nanga ya NYX et on a encore ko bakisa likolo ya couleur nanga encore pour ko bimisango encore rouge. Donc on a la couleur na se wana de bozomona. Après na kwa kozwa brosse nanga ya blender na kwa ko benda likolo. On a kokota na se ya misu donc kaka brosse nanga po ezali ya plat na kozwa couleur nanga o kaka ya na couleur nanga ya NYX couleur moko na saleli.
moi vraiment dingue miss nanga ekomi I just love it tati nanga ba couleur mingi te de belle na sali ka couleur B moko mboka B moko ekolo B moko comme bon moni vraiment que nazo kinde vraiment na ko silisa pona ko glow na ko cha Fenty Beauty ya ingengiseli nazo salela Aslet Baby donc la couleur Aslet Baby. I love this color. It's like a vraiment nice. No, Monica Ndenge vraiment. But vraiment the highlights is really nice. This became my favorite. It's like a vraiment nice. Compared to jaune wana j'aime pas, n'utilisons même pas. Donc quoi que couleur nanga na se ya misu non c'est la crayon il y a noir non pas que la couleur nanga na se ya misu non pas la crayon nanga ya noir. Après on a quoi que NYX ya matte finish. Donc j'ai voulu bien mot et on est nakura ko pakola na elongi. Après nakura ko pakola mascara na ngai na misu de belle dame na pakola mascara mingi te pour bebi ki nakola taba eyelashes donc na ocha ba faux cils ko bosa na te ko tia na se misu. Après on a la cocotte dans la lèvre, les belles dans la lèvre, on a aussi la Madeleine, où ils allaient couleur bâtie numéro 26 LD. N'habitez ce qui est en haut, mais couleur bâtie combo dans le côté, nous sommes vraiment qu'à les belles dames, et on a aussi la lèvre dans la lèvre. I love it. It used to be my favorite. Donc on a vu que le quoi hiver et nous avons vu que ma couleur ba hiver ba ni tout ça. On a vu que nas bimisi en vraiment na cessé kuna. On a vu que you know yaka a crayon yaka a yaka mwana yaka. Donc vous t'avez rendu vendra mnoko. Et ils ont mat mais mat monte qui est au kauka. Ils ont mat moko na moi. Il y a que mat kata kata ou non. I love it. On a encore comme ça, la couleur là, il y a l'amour et il y a Nisseline. Donc Nisseline vraiment ça peut y a calme. Ou bah il y a vraiment banda na banda. Donc ça vraiment bloc à calme. On utiliser le lot, bolimbisa, Nisseline. Donc non c'est là, vous allez couleur né à l'amour. Mais et katana, botal. Et katana, so how do? Non simba on kakaboé et nazo pas couleur likolo. Oyo olinga kaba facilité les belles dames koko tika look na yo boye olati yango obimi ozala unique ozala yo moko ozala vraiment unique yo moko mais so za mutu oyo olinga ka facile comme nga les belles dames obima boyete parce que okoluka ocha fossile donc na kozongela bino na cha fossile après wana na kozongela bino. Voilà les belles dames donc maquillage nanga esili nde bozomona vraiment nde elongi nanga ebimi c'est nga na posa ko bima mais na obima te malheureusement na zana ndako mais botala vraiment ndenge maquillage nanga vraiment evandi nga vraiment nice et na suki nanga kande na benzi yango na luki nanga ba mindondo mingi te qui n'a na benziango boy donc awele là que c'est pourquoi c'est ce qui n'a c'est et que m'appelle jolie donc j'espère que vous sapez na maquillage ou j'espère que vous bakisi un plus na vidéo ou botali ce comme on ko sapeli na vidéo ou m'ponde ko senga ba vidéo maquillage ko aimer vidéo ko bosanate ko aimer vidéo ko partager vidéo ko tika commentaire na question nyos ozali na yango pe ko bosanate ko landanga na Instagram ozali la rocho. Merci beaucoup ni bozali ki wana ebele donc merci beaucoup na bana kinyo
nyonso oyo bazolanda La Roche Show na Startime na canal 776. Merci beaucoup. J'espère que bon apprendre eloko moko na kati ya maquillage oyo na sali na bino. Merci beaucoup na The Boss Brothers oyo bazalaka wana toujours mpona nga ko supporter ngai. Nzambe azala na bino wana tukutani. À la prochaine, Tinate et Kominatina. Bye. Après, on a tout quoi, jus na biso ya citron. Donc, jus na biso nyonso